Mbote de partout bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka pe Ediba TV mwana Congo. Ba programme oyo ya kati ya ba chaîne oyo mibale tolobaki na bino na mois de juillet, mois de août to ko changer ba programme mingi oyo bato babanda kozala kosepela kolanda biso na bwanya pe na bokebi. Touti kosala émission moko na ba 22h awa en direct nde napesaki mayano nalobi meme na kati ya émission yango na kokotisa moko ekokota na kati ya Ediba TV mwana Congo, moko ezokota na kati ya Ediba TV mwana mboka. Eza émission politique mais tosali yango bongo mpona nini? Mpona kolakisa bayimboka ke moto azali kokamba bachaîne moko azali kaka be moto moko mingi eyaka na mituna kaka ya ba oyo bazali peza ba vrai abonné na kati ya chaîne oyo parce que eza kosenga biso biloko ebele. Bosunga ba chaîne oyo Nzambe akopambola bino. Bosunga monganga spirituel po te tona besoin ba matériel ebele ya kosala misala oyo na ba programme oyo ezali koya. Tokoyamba bandeko oyo babanda koya mingi oyo tolobaki tokobengisa tozala ba programme ya kobengisa ba célibataire pe kobengisa ba homme marié na ba femme mariée. Pourquoi totie ba programme wana? Totie ba programme wana mpona kolakisa peuple de Dieu que awa ezali chaîne oyo ezali kosunga bato. Kosunga bato c'est-à-dire que soki ozali même na ba problème ya libala na yo okoya. Toza na basala Nzambe lokola nga moko papa Edidiba nakambami nazali motu oyo nakambaka mpe napesaka batoli kitoko na kati ya ba émission na nga ba programme na ngai. Nde nalobi ke semaine oyo na mois de juillet août bokozwa ba programme wana bokomona bandeko oyo bakozala azali célibataire koyoka soni te benga monganga spirituel na numéro na nga bakoya na plateau tokosola na bango koyeba pourquoi age ekei okomi na 50 ans mwana mobali mwana mwasi okomi na 45 ans mais oza kozwa libala te. Ezali makambo ya spiritualité tokopenga banganga Nzambe bayali bakosambela mpona yo okokota ba entretien na ba problème oyo oza nango po te ekoka kosunga yo. Pe ba marié koyeba na kati ya ba foyer ndenge baningi mosusu bakomelenga mais pourquoi les concernés ne passent pas sur le plateau. Bon bana komona ba concernés na ba plateau to bana kosola na bango straight koyeba makambo nini ezoleka peut-être na kati ya bandako na bango koyeba ba histoire mosusu oyo nazo komanyola bino na ba famille na bango. Bandeko balandi biso na bokebi mpe na bwanya na kati ya Ediba TV mwana Congo lisolo oyo na kobeta lelo ewuti na mboka oyo tobengi Nigeria. Mingi mikolo oyo bato bakobenga nga baza bato ya libanda mingi kota Nigeria kota ba Ghana ezali famille moko evandi kote kuna mwa ta molai nde ndeko mobali abengi mais azali pe congolais te. Azali congolais te pourquoi azali nigérien mais mwasi oyo actuel oyo aza na ye na minute oyo azali congolaise. Nakopesa petit bref mwa moke na lombango po te bocomprendre l'histoire yango ndenge ezokende. Moto abengi ezali ndeko mobali ezali makambo oyo esalami pa première femme na ye nde atiki ye azwi sikoyo mwasi oyo atia na ndako mpo azala kimia mpo akanisaka te amonaka te nini oyo ekomelaki ndeko mwasi wana. Yango nalobaka na bino na kati ya Ediba TV mwana Congo bomema masolo na bino bohésite te bobenga numéro oyo ezali affiché wana ya monganga spirituel komela ngai na bacommentaire na besoin kosoa na yo na inbox na koyamba yo kohésitaka te kokanisa te ke monganga spirituel eza na parti ya bato moko babengaka kaka natalaka baémission na nga mosusu okomona bato balaka yango ebele omona mpe bato bakotaki bavue ezali ba 2000 ka ba 1000 quelques cas mais bato wana nyonso wana bakotaki baza na makambo te to batali kaka balekani bazozela mokolo nini oyo bango babemba masako na bango awa mpe nakoloba na bino avant année ekende kosila chaîne oyo il faut ekoma monétiser tokoluka masungi euta pa na bino pote monganga spirituel mpe akoka mpe moyen ya kovivre parce que nde tosalaka mosala boye ekomaka na moma moko fo bamonétiser biso esengaka mwa su
mwasi wana nde tokoki koloba montant nango awa te, me oyo atutami epai oyo alandaka monganga spirituel, oyo abetami na motema kohésite te. Nyonso ya moke oza nango, kanisa nzambe mpe akopambola yo. Nzambe akopambola yo soki ozwi okaboli Ediba TV ndenge leki na biso asalaka. Fiston Kabwena ya bakabwena, po motu moko abenga tunanga pourquoi otangaka komboni mingi. Fiston Kabwena asalaka mosala monene na kati ya Ediba TV. Fiston Kabwena akabulaka chaîne oyo na mututu. Chaque fois émission ekotaka, mosala ya Fiston Kabwena apartageaka kaka. Lokola moninga na ngai oyo Simplice Umberembere, na pesi mbote epai azali lokola star na biso oyo Tonka Premier oyo aza na France, ye mpe akosala mosala ya kokabula. Bongo boni boni yo te, boni boni yo te, opanza mpe ndeko oyo po te lobi ndeko mosusu mpe aya na masolo na ye ebele na kati ya Ediba TV mwana Kongo oyo ekambami na monganga spirituel. Nzambe asali ke nazwa vocation makasi ya kosala mosala oyo po te kolendisa peuple de Dieu, mpona kolakisa bana nzambe ndenge nini bakoki kotambola na mokili ya tata nzambe. Tozali babungi, toali bato tosalaka chaque fois baerreur tosalaka wana, moto akoki kokorige yango ezali toujours nzambe. Ngai ezali kaka Saint Esprit nde koti na kati na ngai mpona komanyola, kolakisa, koyebisa, kopesa message d'une façon d'une autre. Na kati ya Ediba TV mwana Kongo, pe na kati ya émission na bino tobengi tosolola yango. Tosolola yango na bakomateur, tosolola yango na kati ya masolo ebele, koma benga monganga spirituel ekolendisa mpe ngai, ekosalanga mpe bien mpo nga mpe lobi na ye na bino susu ebele koleka. Sans plus tarder toke na lisolo ya mwana mobali oyo abengi monganga spirituel, azalaki kolela me nalendisaki ye. Bongo yo mpe kohésite te, mema ya yo lisolo na kati ya monganga spirituel, na kati ya émission oyo okosepela. Ndeko mobali abeti lisolo abalaki ndeko mwasi moko. Ndeko mwasi wana ndeko mobali abalaki ye, ndeko wana ya mwasi ayaki na libala, azalaki na zemi te. Tala epai wapi azwi ye. Tozongi lokola sikoyo ndeko mwasi mutu akobeta lisolo. Ndeko mwasi na kati ya ndako na ya libala avandaki 5 ans de mariage. Ndenge abetelaki mobali na ye, ndenge mpe mobali abeteli biso. Azali ko concevoir te. Na kati ya 5 ans wana, soki totangi 5 kozala 5 ans 6 mois, 5 ans 7 mois, mais 5 ans de mariage à concevoir te. Baza bango mibale ba Nigérien. Alors ekosala ke comme ye azali ko concevoir te, mwasi amitungisama na bi nakomeka kotriche. Mwasi abimi na sentinelle na bango tobengaka ba surveillant, oyo tobengaka ba portier, moto afungolaka porte ya lupangu soki mutuka eza libanda. Portier ozalaka moto ayi kobeta porte ya lupangu, ye akofungola na nani atali mama wana atambolaki na portier na ye. Portier wana kobimaka babimaki mbala moko mpe azwi mokumba ya portier wana. Comme azalaki déjà femme mariée, azwi zemi eza ya mobali na ye na ndako, ayebisi mobali na ye ke nakomi na mokumba après 5 ans et quelques mois. Mobali mpe amoni yango normal ke basalelaki mingi, basambelaki to, nde Nzambe apesi bango mpe ya bango lipamboli. Nalobaka na bino mingi na kati ya chaîne oyo, bato ebele bakanisaka mapamboli mosusu ezalaka ewutaka pa Nzambe. Non, mapamboli mosusu ewutaka nango pa Nzambe te. Oh, tosambeli trop, tosambeli mingi mpo tozwa mbongo, tosambeli mingi nasali ba jeûne prière mpo nakende poto, tosambeli mingi mpo tozwa mosala. Mais eza mpe na lipamboli mosusu mpe koki koya nango mpe na nzela mpe ya Nzambe, lipamboli mosusu mpe koya nango na nzela ya normal sans Nzambe, mosusu mpe mosusu akeluka mpe na nzela ya molili. Bazwi mwana baye kobota un jeune garçon ya kitoko oyo akokisaki 10 ans. Mais avant 10 ans ya mwana wana abelaka azalaka na 7 ans. Mwana wana